télématé. Pour oyo salingo za capable de faire boma et pour nambongo. Et là que bomis mokili yango wana. Voice yo etambola na téléphone, ça fait une semaine yango. Là où on a tombeau qui n'a tindeli Fanny n'a expliqué tout ce qui s'est passé. Et quant à elle, elle a déjà complété ma plan. Ce qu'on me qui et ça n'a pas voice boyo quand on est pas leader de news. Alors la mobile ce qui en a kuta meki na ko bimisele Chantal Bola ya ko attaquer. C'était ça parce que tu sais que je suis faible. Non bima na réseaux sociaux té na kokolo baté na éviter ka problème. Nyo se bimela na réseaux sociaux na bata makameo ya yo na raté yo té ya na bima na bimiti. Lelo na bima na tongo na bimi na poko na bimi na tongo na bimi na poko na nazana yo akitoko. Nazana yo kitoko. Ce que vous avez na point na ces personnes na matisi tina mbai na ngaya ko témoigner ngo a nazana yo bébé oui pour anine pour bo mesana déjà abimakate excès ya ko bimate ozana ba preuve mais ozobo ya ko bima pona nini buzoba ozobo ya ko bima pona nini ba ko kolenga bo ozobo ya ko bima pona nini ko éviter yango lelo bokomo kolenga nyoso bokola nga trop c'est trop j'en ai marre donc comme la baisse tina niveau leader de news ané longyambal nanga un jour père ko balancer ngo les lois bombi lo père ko balancer ngo so ngana ko tiela bino ngo pibotali ce que kata toi buto talanga ozo critiquer quand on a confiance na ote mutuna na place ya simba mana relation na ko simba ma relation qui sabolingo zaka qui cité au n'est pas fétiche et ça un boyebi quel genre de communication dans la montée. Quel genre de patience ou bien quel genre de fidélité. Fidélité, c'est que tu trahis mon bail n'ambétou. Mais quand tu te rencontres avec un grand monsieur, il faut assurer nanou. Personne nae, personnalité nae, que tu es capable de lobby moutaroko les capario te pour abomaï. Lobby moutaroko les capario te pour empoisonner. Lobby moutaroko les capario te pour détruire. Et moi j'ai cette guerre là. Fanny Oyebingate. T'es mal barré. Au piétiner place Balniatakate. Au moninga mutu na sambusiote mais mutu yo tie like obeta pe ma solo na kombo mama na bino bolo ba base kombo mama Fanny e ko sani na téléphone nga otinde mobali kombo mama na bino po batinde lombongo po mukanda na ba renouveler ki mukanda te guerre s'est passé ni bande konanga na kati anda kwa na Fanny azaki ye morote bazala ki ye na camarade na nani Rosette. C'était piquen. Rosette, c'est une sœur, Mouswahili. Yango zanaza voice, ok, so ina teli bino, eza a Swahili, ngamo kono za l'interprète, no interpréter les bino ango. O bazo solo la. Rosette, eza ina posa pesa mbai na mwa na ya mwasi. Donc, bango mi bale ba owela. Fanny alobi ngai fona tia mutu. Ou bien na pesa ndeko na nga mwasi. J'ai ça tout ici. Makambo yeko se balader. Rosette a finga Fanny a la maladie parce que Rosette a comment qui peut comme la Fanny donc Fanny a les pas mobile n'angate yende a glissé les moi na ye ou bien mutumoko ya côté na ye problème les akiwana ce qui les se bardé et bimi libanda parce que les deux personnes on va calculer qui ba bomanga ba bomani les sous na kati na bango oya ya lobby ye kutu na préféré ana 10 000 fois bimana ana 10 000 fois que Fanny. Pour réputation na penza ya malade makamunyo so malade bimi et pas camarade ni yango boyo ki place on na loba mais zala attention na camarade no poza la monto abomi le quoi camarade no te ba voice bozoyoka c'était ça donc complicité à batubi balé bazali na kati ndaku ngai na ignorance na yebité Mouswahili la koti na kombo ndeko nanga mon frère Swahili a côté bando solo mbai nanga ale Fanny ale ki na nzela na nga pe na zwaki numéro na yo Fanny naza na ba voice ozo expliquer mbai nanga monte que le premier jour ozali na ndako nango remaka ki regarde nga na tala ki ote nyo seza pas leader des news na kokoti yango ate na soni na kokoti yango ate tina ndenge place ngana mobile nanga to monte aza na restaurant na tina mobile na bisi Fanny kutu yeyo azo benga na bisi yambaye après avoir kofunda makamunyo sunto bandisiko Fanny na mutema mabete ya na mutema mabete pour cela na mutema mabe je pouvais aussi te laisser les 30 euros salaire déjà réservation na kokoko ya na mbayi na petit na Suisse na kutani na chambre boza ba tikeni na deuxième clé na yo ti ombeli à plein live pour na kozana accès à chambre na yo mutakala
na sambu so na niveau abongo mais na tali pona mobali yaya tant so mobali yango balanga na nte yete pona mobali na koma na niveau na te bêtise na yebi ke bolinga ngate bobaloli yango ekomi baisse merci mais vérité etika la vérité faut pas se poser des questions je vais faire des baisses pour gagner qui pour gagner quoi qu'est-ce que je manque ndaku bilamba parfum bijoux voiture mukanda passeport ou bien Afrique soko ke ozanga place Hollande ou mobali ambongo je crois pas ou bien bapacha mibali tindikatia c'est ça je crois pas non ya osala siko baisse pour na gagner na comme na star musicienne influenceuse na tikala ko zala influenceuse te na bula ngo pété na vilanga nga la viva celui qui cherche et trouve qui trouve supporte nga na challenger vie na nga challenger je me bats tant que je suis vivante nana besoin à baisser pour na marquer territoire nanga nzoto nanga charme nanga détermination nanga et attirer déjà esprit à bateau envers ma personne nana besoin baisse dans ça bateau bino bosala ba baisse bo gagner à combien na ça la baisse na histoire vraie nanga et je continue à te maudire voilà pour sa vidéo ce qui photo ya maman ce qui comprend maman Fanny vous en entendre bino pour vous comprendre na pesa bino somme ou bien na l'excellent bino vidéo ba sur la nanani n'appelle de nanani n'appelle vidéo aussi là communauté autozalango laisse tomber mais éviter surtout na communauté ni nango na éviter na ça bino nini o boyinanga tina niveau ya matumana kombo nani o kombo nani na tiata kombo o na se oyo Fanny za capture ya Fanny atindi kombo mama na bango batinda mbongo Fanny ba voice on nyonso ba oyo eza ana téléphone oyo Fanny nana posa na tia awa eza tango ngana tindeli voice azongiselanga perrique boyo kasiko ba wabeta masolo ya ndenge nini sexe ko s'est passé ah ouais d'ici là les 36 jours pour que na lobby posa iko kaka lobby parce que na bon on a senti on est dans le but de nos où c'est plus la marite ils ont combattu ah ouais ils ont combattu ah oui ils ont combattu ok na makasi côté on est que vraiment ouais nako tela bino siko na vidéo na yebi ko ozela penza po bo capturer mbango bozela po bo capturer mbango zela vidéo ezaka po leader de news alongoli akati yango atie banani ba logo na épée c'est normal na condamné été yango oh profil ya Fanny yango otala bien no l'exango mbango oh nani mobaliti na boyo la kiselunga mbai na ngai bon totia siko boy botala siko elunga oh elunga nani oh nani alongoli fula oh nani bolinga la vérité te bolinga te pas la vérité c'est ça quand toi ndeko nanga mwasi na yebi ko linga ngate o supporter mutu na ngate mais prochainement so ba pesio matière ba peso audio eza 17 audio ya conversation makambo na expliquer bino ya lelo te vendredi passé ba bandio sur la vendredi passé et dire kaka vendredi samedi dimanche place PTC mobali plat abengi ngate abengi mama na biso lek mwana na yo kakate problème nange s'est passé awa na réseaux sociaux batu babimisi vidéo ya kala batindi ki yango na réseaux sociaux
Poba rabesenga. Nazui na capturé. Batindeli ngango muto aye ko tikela nga aye ko passer un message wana Sandra Kazadi. Nazui capture. Na bengi besti. Tala makambo bimelinga na réseaux sociaux vidéo ya kalao babimisi na tindeli ye. Tangu na tindeli Fanny a tindeli yango ba moko mbai nanga. Tala moi sinon kuna. Boza ko se rappeler na sala live boko na lobi na invité spécial na bengi Fanny muto bengi nga ana. Polo ngola makambo kendo sala live. Na bele OK d'accord ma best. Ceux qui na sali live. Yaka okota potianga ka poa. But o distinga batu ba nakata commentaire ba koko distinga etindanga na loba. Nazo suka mutema yesi nanga OK to kende. Na bengi e Fanny bengi mubai nanga lobi tala kuta zo benga na minute oyo to kendo sala na live nga na supporter nanga ko za na elisusuté. Mobala lobeli kendo tie po kendo aider azana kata ya problème. Alobeli mobala FC vidéo neza ya kalate za ya sika. Mobala FC non na koko uta osombele onga na sombeli ete puis lobby azwa vidéo na balancer en non. Ezaka juste na ebi vidéo neza yaka. Eza juste ba supporter te ou bien peut-être pour na voiture na wana monte créer les makamba vidéo. Babilo kana nyoso conversation na ngona téléphone nanga. Bokene na leader de news eza tout. Mobile mutako mo défendre nga. Ya place Fanny a ça la programme ya nde nini mobile nanga soki aye. Azo ya les 30. Bon ça là nazo ki déjà réservation hôtel. Biloko nyonso au leader de news biloko nyonso awa. Mususu que yo récupérer yo za bestia ana. Yo za moto ata okoloba mabe ya ana te parce que tama mema ki pe andi na ndako na yo. Amemi vraiment na ndenge que moi ça me fait peur de femme en fait. Non, eza basinyo sote, eza ka yenge mutwaza mwabe. Oui, puis na minute soki ana lakeli nani mabe. Exemple na ndenge nanu ya vrai dada. Unayua kitu, nilisha comprendre. Unayua kitu kuna kusemesha wewe vile. Ni damu, huko Mswahili ana ni Mswahili. Ile tu. Bakinoise iko banduku yetu wallahi. Parce que à chaque fois nous on na we, ni mona kuta quand même ile zamiri ko muwe unasema tu non. Aisi fanyia ana hivi. Mimi na comprendre kama ni damu. C'est pourquoi ana anapenda Baswahili kupita bakinoise. Apatie bakinoise confiance. Unaona gisi mimi kwa hapa dada. Ana mimi naweza mkula nyama siwezi mfunja mfupa. Jamais. Parce que mimi na mkonsidera ça vile damu. Mwana zo expliquer moni ngande na za awa. Ana na kokolie musuni na kokobuka mkuu na ete. Parce que premièrement na considérer que le quoi ndeko na juste pour na langue. Oyo na loba aza camarade na ngate. Camarade ya Fanny. Oh tozali na ina ndako. Nkolonga na kutai bango baba na isiko ko wela andi. Camarade ya Fanny aza na mobile na ye. Ala na posa siko moi na ye ou bien mutu moko abimana andi. Ale Fanny alobi na tikanga na tia mutu. Ba sola. Mususu que yo récupérer yo za bestia ana. Yo za moto ata okoloba mabe ya ana te parce que tama mema ki pe andi na ndako na yo. Amemi vraiment. Nakela onda ndam. Nazweli. Wala masolo a chamba. Sikizela nani. Alors bien zeli ala kisinga quand on a nenga réservé hôtel parce que quand tu réserves tu peux pas payer tu payes quand il va arriver. Bino a comment les 30 na réserver les hôtels parce que ngai ba pas là. C'est là. Nani. Mama Rose. Ye lelo kaka. Bobiminga ye boki kuna tolo banam na ndenge wana parce que nga yo moko yebi kenga na kolinga nga Fanny te na za clair. Oyebi yango très bien. Oya zoloba. Si aye linga lo biro zet azo pesanga ba bizu ya esengo parce que si je t'aime. Maman, oui. Oh, à combien de fois moi Mama Rosa. Alobinanga. Mama Rosa, andi en tout cas, azi bisinga ki ozande konaye ya makila. C'est ça, sa grande sœur et tout. Mais eh ben oui, yo ozande konanga parce que ceux qui ont telle même conversation na biso oza clair au lobby na préféré kutu. Ozala na ana ki kozala na Fanny parce que olinginga et puis nga pe na linga est-ce que nga Mama Rosa est-ce que nga na sina yako ebiso ki nga na lingi Fanny yemoko moto azo epa na lobi ki ya linginga nga azo ebisanga
ti alobi Rosette au moins tant mabenga que chérie place nazala ki na seki abi ete sonde na bengi chérie et tout après a bengi le sosa ke lipa a Rosette andi aye bisinga je t'aime na lobi bicha fika kule sasa a biso je t'aime bon c'est comme linga pe ngana zo fana kana zo yokai à la question na téléphone ya uti ko réserver hôtel du 30 au premier. Alobi o yebisi ko sala une semaine. Maman. On a une semaine wana. Na lobi boya. Mais ça quand même mon thème m'a par rapport à na mingi pe a qui entre nous. Ah oui. Obi ki na yo ki utiu ya ana esalinga pas na motema. Non. Alobi oui, Ana aussi a se comporter bien te na yo. Mais modèle azo se confier. Et ça n'a pas c'était parce que n'engo boye non. C'est là c'est quoi. Et ça n'a pas c'est n'engo azo se confier pas Fanny parce qu'elle besoin masuka mukuto au moins n'enga lobby n'enga bébé télé. Awa sikoyo tokomi ngala mbali tango mobali aye ko dévoiler makambo nyonso. Na yebisi tikana sala siko Fanny je moko bona kosa yeke to boya ni na mbali nanga. Mais je suis là qui est 900 € et pas nanga wana il faut zongisela ngango. Tango on a tindeli Fanny voice wana. Fanny azui voice wana tindeli yango mobali mbala moko. Azui pe yango tindeli yango camarade na ye oyo. Nde place camarade na ye na yo ki mutema parce comment fait-il que camarade na yo aza na confiance na yo ko pesa yo voice oyo. Mais ozolo ba ke je m'en fous. Nde place camarade na zolo ba na yo ki mutema pasi. Ya et pourtant ponga na sala ki semblant na bengi na bisi besti ndenge naza awa ngana andi ezole kalisu tutaza na goma il fallait kutoya tokele makambo dot na biso na boy poto beba ngana e makasi pona nini makambo ya ba video o ba uti obimisa alobelinga best na répondre na bisi kutu mbongo oyo ya suki alobela ngana peso mesha mulai ya 900 € na pesa pe chatal bola mesha mulai ya 900 € moyen na pesa bino lisusu ezate a pesa ninga mbongo na tinazo récupérer nanga ba suki nanga nde place guerre bandi yango wana Fanny tango na tindeli voice na la kisabino bandeko nanga toke malembe tango na tindeli voice ayoki yango a répondre ngata azumba la moko tindeli mobali azumba la moko tindeli yango Rose dans la seconde à répondre ngate et puis alobela mobali déplace boyoke pas leader de news que oyoki voice ya anate ngana zongi sa mesh wana te wana ngana ucho supplier na kosie ke ngana mbai na to boyani po ngana mbai na to zaina téléphone ebisi ngana mbai na to boyani zongi selanga mesh nanga déplacer indi te Fanny a écouté da suko voice pa mbali mobali muto akomisiko ko bondela yi place mukanda mama ye kokota kombo mama ye kokota yango na sana mukanda te mama na nga mutu aza muchopo na nga akobomba ngai na tindi kombo mama kasi mobali abondeli ya ebisi zongi sela mwana mwasi na mesh nego bebani na bino zongi sela mesh na ye comme ça ngana tindela yo mbongo osomba mesh ne place Fanny yake kondima zongi sela nga zela pengo isus ma best pour choquer o pianga mesh na si d'ailleurs au pire maintenant na Kenya na Suisse na Lausanne na Genève Lausanne mutunyo sona na client moko na kinote ke les mèches na miso ya mobile na azolo ba FC ya yebi mo la mentionné réputation nous a déjà 0-0 en Suisse mutunyo so yebi et ça nga passe na yo lobelela makamba mobile ya ero babeta masolo ba faire mbongo budget d'affaires société babiloko wana nde foyelanga koyelanga masolo mobali te yondo sutukela mobali po wa mutu apoka ngana na ta fingo po la mobali te lobi to kokoka bona pena mobali wana o mobali ambongo liboso te na zana na vie yondo otikana ko bimana mobali ambongo te yondo tikana na kutana mobali apesio 100,000 ou 50,000 tamso yebite ngana nakutana nango trop. Ce que traiter en qui se zoa ka bato bana chasse yoza si penza qui se place chasse zate qui se yozo na ndele dit que apoka ce que ningi qui siaka wa muta poka na sa elo base ou bena créer base na compte nani na compte nani yé moko muta bimisi ba voice bo comprendre bien beaux à la sage ba voice onga na zanango bino bwana ngote ou be soki bozana ngo boninka bwa nuire nga bo bimisaka konga bo bimisanga mabe na miso abatu c'est juste ça ba voice onga na zanango bino bozana ngo bo boy ko bimisa ou
bobimisi kaka oyo yanga po bobimisa nga bo ridiculiser nga comme d'habitude ndenge bomesana mais bomesana kosala ngo na bobimisa ngo bomesana kosala ngo cette fois-ci non bo raté na bobimisa la bandine n'est pas leader des news wana eza page rapesa ngo ndambo eza épisode par épisode tina vidéo baba na osola likola mbeto eza vidéo ba osola na toilette yazo sola mai pe ezali kombo mama eza yandenge bobeta masolo a sex pesa ndenge pa banjo bo ma camarade no place bo morning na zolo bana voice nanga même na mama paradis elle est incapable oyeba qui tu es abenga oka lipasa yebi yote na yepe azu ya yeba perdu na katite mercredi bongi pesa makasi no kozwa na mama paradis boyebi na oko toucher était pour aller parce que elle-même azana kata ignorance elle a manipulé aussi Chantal pour ayeba qui était Fanny oyebi pour ani no tambola bongo oyebi place au tie makona ce que tikali na ba jour au compter au kota na mutu na se mabelete mutu na jour abotamaki et amba nga liboso na répondre mutu na réseaux sociaux pe na tank kombo na ye pour na l'accès public quel genre de éléments oyoza t'es dangereuse bomoni eloko esala bino bien bobetela ngo maboko parce que ils en a faveur na ngai bino bo wana posa bo détruire ce que ezala contre nga mutu na sali eloko wana je vous jure na minute o batutu ba pelisi déjà là na minute o batutu bazo finganga na minute malgré nga mutu naza poignardé malgré nga mutu ba détruire mais tala ndenge bo bimi bo finganga liko na nga mutu bo finganga et loko sepel singa ka ke communauté na bo finganga ndumba chaque jour nous étions à Muselu comme onyoso bo pesanga mais bo comprendre que kindumba na ngeza ya qualité bo sentir siko que kindumba na ngeza ya qualité ya bien ya bonne ya très bonne qualité ya ke mbali ya uti pesa na Afrika ye ake pa bimisi cash asombeli ya nyongote ya très bonne qualité mutuka mutebo minyos même na ba vidéo uti obima ya mukakete fourmi Ethiopie na ba dongi ba bimi na ba kiriku na batu lokwa ba extraterrestre nyonso ba bimi awa ya lokuta nyonso ka pour nini bobo marange rover velar à 50 000 les ans na sous-sol y a parking ezelanga Madame Fernando Madame Armstrong dans le belio kindumba très bonne qualité. Ok, tout ça est belé dans les réseaux sociaux. Bon, mouton on a félicité et puis mouton ça peut na jara kindumba très bonne qualité on est à tabita. Après esenga. Il y a très bonne qualité en denga poto. Siko yo kata toi mouton finga ngandumba malgré zo sala banalize ya biloko ngo o senti o yo kata mouton lokwa ngana yo kilango soni parce que ezana faveur nanga ya na fleur nanga ezana honneur nanga ya ke mbali moko uti na Afrika ya ko tipe na place ba atangelinga montage chiko o yo ndio futaka menga batangela anga o senti que matabela nanga écoute nanga eza ya mutu eza valeur et puis na vie place na teka ngo. Je donne quand je vais, je donne où je vais et dépendre na. Liko na mo mobile on a fini na lobe na koko benge même à plein live na lobe avant na zonga na yo lupango na poto. O sombite dégage. Ambali aliboso ambon on a vie na ngata. J'espère na ma famille, na kata ba famille na ye moko azazo monanga. Ou bien na benge ka tout de suite na tie au parler. Ngas tout kila mbalite. Na bota mari na kuta ye mobile na kufa na tiki mobile. Nazana mobile si je vais. Naza visionnaire. Relation à l'bosso pas dans les années mkambongote. Les années nous mutu. Combien de fois j'ai gagné et combien de fois j'ai toujours l'habitude de vous dire ça. Mutu salaka. Pour mobile ya tieka. Mutu lié mo kwa mi créaka mi pesaka. Valère. Toi ba même méthode comme appris mon côté ma chérie. D'accord? Toi ba même méthode comme appris mon côté. Oro ngana na ngona kati na ngai za yote ngana otikala ko zala yote yo ko tikala pe ko zala ngate aucun jour. Arrêtez vos conneries. Place vérité ça. Merci beaucoup my baby soupe désolé na tikali ko prononcer comme mon ma sœur. Na bonga na blessé bino na kati ya voice nanga na za nango ébellis moi même je vais les faire. Trop c'est trop. Na na communauté moko chaque jour. Bo finganga. Quand à vous bato bo pesa histoire ya disparition moi na sina le bébé no boyo kate.
boza sir penza ata bobimisi histoire à Basile bobeti yango ko bandalelo lobi ngaka nde mutu na botakete ko bomango ngaka nde mutu na bomiete boza sir vraiment beaucoup à déplacer dans la kati ya tombo kuna ko bima na sina lobela bino bokende botombo la pierre tombale bobimisa muku ane bolamba nango mades bolamba bolia na oyate ah c'est quoi te ola mukate likolo nango to sande hein likolo to sande ni mes chéris là-bas. Sauf que d'ailleurs, prouvé, moi, c'est un double bofinga, comme il est incapable de bimana ba fier réseaux sociaux, et pourtant, on a les réseaux sociaux. Qui toque, quoi? Aza incapable, ya kobimana ba fier réseaux sociaux. Bo takata, bongela, boza na public, 0 point na point. Oh, tele mananga aza. Azalité. Azalité. Oh, yo, akokani nanga, moko azalité. Yaya, quand à toi, moi, si le colanga, il faut y avoir tout le temps. Pour se sentir na confiance na yo. Que muta zato a kokani na yo. Peu importe quelles conditions vous avez. Il faut mitia kana mutu ke muta kokani na yo azate. C'est ça que moi je vis. Je vis chaque jour comme le dernier jour. Na viva qu'on dirait dernier jour na ngeza lelo. Ça veut dire que je dois enjoy. Ce qui a collé les analyses. Ce qui a collé les analyses. Ce qui a dépassé na dépassé. Na poste na ça plaisir à ba bijou na sali. C'est ça. Lobi n'a rien à éviter. Inch'Allah. Mais ta que naza vivante, bo supporter nga. Si bo supporter nga te, bo za obligé, bo rejoindre nga, to zala batu moko. Si bo rejoindre nga te, dit que bo zala na bo bandolo belanga, et nga ta mukomote na se prononcer na tanga kombo na yo. Bo surnommer nga ba kombo. Pona la kiso niveau na nga, yo il faut fandaka. 0h, 1h, 2h, 3h ou le belanga. Mais nga na rien à moi parce que toi déjà 14h, 15h, na lié na nous liposo, na meli petit déjeuner, na lié, na sali ba publicité à Périque, na sali ba délire, na assis sur un téléphone. De na eko sula, na bateau ba respect kanga. Avec du respect, sans na blesser, sans na insulter, sans na critiquer, sans na prononcer comme un mot. Mais quand à toi, yaya, tu resteras là. Tanga comme tu veux. Na utika la prononcer comme un mot. D'accord? Beta masona parce que na prêtre parce que na danger ko le ko lelo lobi tina ndemo kilesi la le passé na ngana ya yo miroir ezate tina ndenge asiko kata yo au moins ta mususu ya akokite kipeleke sa zu mbali la ngaye moka kia bengi me yo na sina zuela ke déjà mbwana nga parce que mbwana nga mutu faut peso mukanda biskudu mutu faut peso mukanda parce que c'est un chef français adopté pena mwana yo. D'accord? O beta masou nanga. O sukula na image nanga. O sala régime, o koma lokwanga. Me o tikala ko zalanga te. Ngananga. Pena o tikalanga. I am strong. My name is I am strong. Je suis forte. Lelo lobi nande mo kilesila. Tatoué na nzoto nanga. Ici c'est Gisèle, ici c'est Basile. Et là c'est je suis Armstrong, je suis forte. Il y a ce qui est signification comme on a dit que nous le bango. Bato ba bete la rôle passé il faut pas bete le vrai nga muchopo nanga. O comprendre que oyo baboma balemba. Nga na robo merki lo beti nga masasi na cholo na bando sanga na moko na télé na ba mbangu simana o. Kata toi o kanga te o tika la kawana bébé diembe la vie nanga comme il faut. Sauf que okene na ngona ndenga mabe sino pa na linga na bando kabela nga ngaka bala nga webi mutu afandi pe na ngate wa ko témoigner que aliana nu yanga mutu nyonso afanda pe na nga wa poussa la pe na nga wa témoigner que na aliana nu yana te azandoki nga aliaka na batu ya pour cerquer za kilo na aliaka na batu mutu moko te aza ko témoigner que na aliana na été sauf que yo pona na o chemin à mabe. D'accord? Na répéter ngoli susulelo kata toi na bato yo benga bango madame les passé na ngana bango ya ndenge mokote na ebine ni bayiba na boutique te moko na kwa sime ko sa ki lesbienne na la ki sabatu tout a na komilele parce que vie na ngai dépendre na nga rien que nga na ebi suko sala semblate moko na décider na koma moyibi na kompe moyibi bato nyoso bayibi ki na moyibi mais kata ba madame yo benga bango ba madame kumisa bango ba musu réputation na bango la kata tege mokote nga bazula nga vio ba yeko dépasser lenga na poto
mais bamusu bakotra bake baposi bakena bawapi baoteka nzoto par-ci par-là nani ya madame nani ya ndumba ngana yo lobela bino nasina senga bino bobenga madame ou bien nasina lobela bino ki naza grande dame aza na TikTok grande dame ana ta ko poster na TikTok te ya bagarde mutu bazo ba vidéo na ba tia kango par-ci par-là ba page ba retia par-ci par-là grande dame mutu ambongo aza na TikTok te arrêtez vos histoires grande dame aoya na TikTok te grande dame ba bureau na mutu ba soki a peinté ba kangi e photo ba tie bazala bato ba gérer ba page na bango be ba page polémique ba tiaka grande dame dongwaku grande dame ni na waza na TikTok mutu ambongo ni na waza na TikTok na communauté na biso ya Congolais ya Congo bato ambongo ba futaka ba page ba tiaka ba publicité ya biloko la bango kata toi ma chérie oza na maison ou oza na nani yo moko ya oza bibiso nyonso toza tindika tiakale to luka to zuna nte to komina nte inchallah to okoma mais grande dame na réseaux sociaux te ya mutu aza na ngwa senga ba belele te mutu aza na mbongo elobaka te ya mbongo egangaka te mbongo piololaka te ça qui a marqué on parle pas on vient pas montrer les grands messieurs bateau nyonso bana babonga ba marque na bango ezala awa na col ezalaka ni tatoué loko ya biso ni sac dessiné oyebaka eza Louis Vuitton ou bien eza Givenchy ou bien sac oyo eza nani Chanel kaka soko fungoli ou bien dessin na design na tamu so kuta sac moko tout noir mais soko fungoli na kati ndo moni logo nango oya biso ezalaka sombi boyo la kisi osali boyo la kisi tapoter grande dame oyo sani bosmo mona Amida moi c'est ya maman Amida madame grande dame na biso maman Amida na TikTok ça live bosmo mona déjà Amida a posté boy a tindiki boy sali bakangi photo tie boa lokuta grande dame ni nyangwaza c'est juste ta façon à traiter batou oui on parle de ça oui mais grande dame azate muto bonga na TikTok biso nyonso to luka muto adanze ko le kamuninga azate sauf que mutu na mutu na ndenge poni ko tambusa vie na ye ce qui oponi ya ko tambusa vie no ndenge tambusa ngo ça veut pas dire que ngape il faut na pona nzela na ya na kutibino na réseaux sociaux ngana na kutibino na réseaux sociaux ngana na kutibino na réseaux sociaux ngana challenge. Arrête de m'appeler Yaya s'il te plaît. Moi, le roi n'a soutenu à l'élo. Vous avez qu'à pour comprendre ma caméra s'est passé. D'accord? Moutuna mouta tiré les sionailles. Ceux qui vont développer des messages, vous poignardez tous mes vérités et la vérité. Oh, ils ont deuxième fois un verso vrai et balukelanga. Deuxième fois. Il y a une deuxième fois. Il y a un verso vrai balukelanga. Mais il y a troisième fois, oui, balukelanga te. D'accord? Trop, c'est trop. Ce bolingi ngate bo supporter ngate adresse na ngeza VC Thierry Maurice Couderche. Na tambola sans problème. Na Paris fête nyonso eza Château Rouge na kota ngo makolo. Na na problème à mutute. Na na muto na finga maman na été na finga moi na été malgré tout et c'est passé na réseaux sociaux. O akoya ko bimise na vidéo na tina prononça eza ta pire ennemi na sina prononça kombo moi na ye na finga maman na ye na finga soki na azate. Na tambola na problème à mutute. Na ye ko luka vi na na poto. Na na réseaux sociaux ezali pona na se distrait ezali le quoi place mon jardin na délire et à travers ça inchallah Dieu merci na comme les logo gagner peli palansima nango je respecte les gens qui me respectent je mange avec les gens qui sont avec moi mais si tu pas avec moi dégage de mon chemin mets-toi loin de moi arrête de me parler arrête de citer mon nom toye banité toi ba pote te to li ata mokolo moko place mon côté toi ba camarade te to tikala pe ko zala ba camarade te stade na yo na yanga et l'autre côté y a pas photo écrit ko sabi sauter ba filtre ko sabi sauter non c'est pour là un jour au monde en face à face non sans polémique tu vas comprendre qui je suis na pesi au devoir lobanga nengolingi peta masoro nanga parce que zanga rien kenga
Moi babiloko na bino bosalaka po botala na ube po botondisa mokili fo boya na kombo bateau sauf que nga na poni pona talama pona tondisa mokili ube pona gagner quelque chose na poche na ngai fo na ya na nzoto na la ta propre na tia classe na bina deva bateau pe na sali nombre de vie nga na bino toana bayi mon côté nga na bino toana même délire te to beta j'ai mon côté na réseaux sociaux yo tondisa bino boko tondisa bateau boko si mais nga na otoni salanga batu na bina na partager plaisir na partager joie to beta j'ai mon côté yaya ata na porte à lola on a li fait tam su yo ke li fait ngana ke lola na ndenga ba contenu yaya nana mutu na famille moko te na tikala o détruire na vie na ngo mutu moko na sina fana na fingi ou be na détruire vie na yo be na kota na procès prononcer po anini kakanga bozalaki ya musique na tikeli bino musique botikanga pe et tiki siko musique beaucoup moko ta siko na muchopo kata vous bato boko lobelanga kena tika ba proche oui nga tika loza na ba camarade te na lobela bino bien nzamba pesa nga 3 amis meilleur ami team na répéta ngo Blandine Lokondo c'est ma meilleure amie team Mi Flore c'est ma meilleure amie team Divine mama diva la Brazzaville tozai biso tout tozai ki 4 et puis totika lo kabonate et loko kabola biso lelo tokola mutuna mutu akoma na ndaku na et amitié na biso comme bundeko oh yo ka meilleur ami bolata na kaleso alati dans rapidité à sukoli aux yeux au lati attends on passe na bisengo et tant bisengo yé peut to régner biso place moko na tiaka bangwa na réseaux sociaux mais soki na lio na zara na ndako nanga parce que bo wana baba amité baba ndeko ba koma bandeko mais les restes c'est vertical ba connaissance na ndenga lelo meilleur ami na ngeza mbwa nanga même mobile n'a pas meilleur ami n'a raté. Quand il y a un mobile, il respecte un mobile. Mais 100%, je ne peux pas aussi avoir 100% confiance. Quand à moi, je que mobile est en hôpital. Les deux zangalobi au cause de tout sous. Je crois pas que je vais faire moi c'est pour mobile. Pour nga mtu na bota qui était à bota mai pour ngate. Il fallait zoyer ça au détruire. C'est juste au lingaye ka obo mangande ba dénoncer. Parce que tu es allé au-delà de ça. Kotalia yaya. Ce que c'est ngana coach so ngana coach so ya bien propre. Kotalia mais tikanga seul sauf. Olingo bomanga pourquoi? Tu es capable de me tuer toi. Sauf que qui sorcellerie na yo, mobile a supporté on t'a dévoilé tout. Les retombées de ça. Na yo muto yo défendre moi sur yo finganga. Donc tu te montres les oiseaux de même plumage. Au semble là que tu fallait les cananzela na. Yon d'été. N'indimité nanzela ne coupe les cas. Les qui n'ont pas bien gagné. Samuela, tu veux quoi? Oui. Oui, ça va. Pourquoi tu m'appelles? Je t'ai pas agressé. Tu m'as juste appelé, tu es avec maman? Non, je me sentais pas bien. Tu te sentais pas bien? Qu'est-ce qui va pas? J'avais mal à l'épaule, juste, en fait. Ok, d'accord, mon amour, je t'appelle. Je te rappelle, hein, Samuel. J'ai fini de faire quelque chose, je te rappelle. À tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est un peu ça. On a besoin de bino. Merci pour la prestation. Comment expliquer? Merci pour la temps. On a disposer pour la boyo kanga. Naza ko exiger bino te na 5 bino pete bo croire. Mais ce qui est vrai, je jure au nom de tout ce qui est sacré na vie nanga bon moi nanga. Na jure na mutu ya moi no atikali ka moko nzambe pesa ngai na mokili. Na yebi ke inshallah na obota bana mususu parce que naza na kondima. Ceux qui makabo na lo be bino za baisse. Nzambe abotolanga tout eza le plus cher na vie nanga. Na epo na ko se victimiser te. Na eka ola kisabino ke mokili kufi. Boka nsate ke yango mutu stopenga na yamba mutu na ndangu na. Ube na lia na bat na kolia na bato. Na continue lia na ngana bato. Ti mokolo nzambe opesa nga bato ya vrai. Parce que je suis humain, na parfaitité. Nga oko kanisa makanisho nga na zalango na mutu na nga proche na nga pe azala même. Mais sauf que je me suis trompée. Donc voilà. C'est comme ça, la vie continue. Na mutu.
bobo kelanga mabanga bo inanga bo benganga zoba na ndimi mais naza mutu soki azala na vie nanga na minute oyo place abimisaki ba voice wana po ba terminer nga ba kitisanga et puis aponi bien mutu inanga na réseaux sociaux ndatindiki ba voice wana pa na po ayebi ke mwana mwasi wana soki abimi abandi na mutu nanga otikela espace te na équipe ne nyonso basilisinga mbala moko ebimi ndenge bamesana kobimisanga et cette fois-ci j'ai dit non malgré bobo ya kakoloba te ne réponds pas yango na lobi stop je vais parler parce que émission na bango idée na bango bayebi ke nyonso yela nga na boya kakobima na evita kakobimeza te na banga bino na mona ande niveau na bino ya na se na kofula bino nga mutu bosa yela nga publicité dans les vidéos bona bima na contredit musala na bino pourquoi yango nde na linga kobima te. C'est pas dit que nous avons un argument à se justifier. Et ça, les gens comme ça, ils ont les portages. Oh, ils ont les canaux noirs. Comme tout le monde a vu que vidéo na. Bobanda ki nani yo. Kiriko banaki déjà koye mango depuis kala. Depuis mon colonne makambo ane bima ke nazara la vidéo na no banani yango ba yebi makambo te. Nazara la vidéo na mutakala nazara vidéo na vidéo ana. Nani yango yebi histoire na obeta te. Mais sauf que ne bo supporter ngate vous allez dire oui bimisa mutakala depuis na bima ki na pesi 24 heures et bima yango wapi ba musu ba lobi otenga mutu na bimisi ngana na mubali yo ya musuni bongo engambe do na mukongo nga na ya ko se permettre loko ezanga mutu na makolo na yepe na ye na sali beza bongo na ye ko se justifier te bon moi nteke pona costo pona baoba na bimi na bimi po kuna na liaka ya pe je mangerai et je continuerai de faire que je mange après je nettoie ma bouche. L'icône en je dédicacé, c'est les lupins aussi, il n'y a pas les lupins, je pardonne pas. L'icône en autosandé. Au moins ma place sur mon taroko bima yango, yamusuni. Yanzalo et tambola tindikatia kale o tena bimande ni na tayomo. Côté administratif zéro, côté habitation ou pas logement zéro. Na so na ba toza na 8000 km ata binomoko. Bundo ki ubendeni. Ko pesa important c'est oui. Deli nanga oui, j'assume. Et les cas qui bon l'équipe, vous croyez vraiment bêtement na sali attaque au tout là, on va ça raconte tout là. Na zangelo ko sala dans na bandeli sous histoire ba mota mukusango ya na yebi ke pa ne sala mukusa menga na jara basi ya mikusate. Na pesa rappel na sentiment. Mais na linga mingi de surtout côté mbongo eza wana intéressant nga makasi et puis bolingo ko mama makasi nazala ka dou femme soumise classe mbongo eza côté mbongo eza te nazala trop crise nga na to beta chez mon côté OK et puis to bengami bandimi mon côté to pesa pe kombo mon côté na communauté. Merci pour la présence na bino mutu nyonso na posa landa tout comme na débiti na suka boke n'est pas leader de nous autres malembe ti na ti place dans mon akibo bimi ou bebo lobby les contraints na yé na lobby bino bon. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Na évité vidéo oyo ernine ko koma et comme la bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telles que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non,
tika to kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na yebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner pour l'estomac produit oyo kosoigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 sengando yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka pona ba voiture te